Merci. J'espère. Bonjour, bonsoir, bisika et coucou télémène R pour causa vraiment. Toza lelo na kati ya chaîne oyo ya la patronne Maman la Reine Zinga TV. Balobi vraiment na la Reine Zinga TV tu as ça ba analyse concernant ba makambo oyo ezoleka na ba couple. Tento pe tamo lisolo ya famille moko boye baza mwana ba problème na couple na bango ezosala pasi mingi komona ba couple misusu lelo obalani na mwasi na oto na mobali na yo pour le meilleur pour le pire mais okomona mwasi azo tricher mobali to mobali azo tricher mwasi vraiment ezosala bien te surtout na baye oyo babalanaka pour le meilleur pour le pire et puis baza na bana na bango na kati bane onanga lisolo na ntinga betela bino siko eza lisolo moko ezosala pasi mingi komona couple oyo balinganaki ntango bazalaki bafiancé bazalaki bien bana koboma makambo te et puis makambo nyonso to ebanda koleka vraiment très bien mais nakoya kotala lelo mwasi akoma obima na camarade ya mobali na ye oyo mobali apresente comme si ndeko na ye oyo azalaka na ye oyo asalaka ne makambo nyonso to mais mwasi aparvenir kobima na camarade ya mobali et puis azwi zemi ya camarade ya mobali na ye akosela yango mobali keno zemi wana ezalaka ya mobali na ye bandeko na nga ezosala somo epi eza pasi mingi na lolenge ya basi ya boye komona ngai Cédric Telo na ye na kati ya chaîne oyo ya la Reine Zinga TV kosolola na bino kosala na bino baanalyse oyo ezosala pasi mingi bandeko esalaka mape mingi na motema komona motu olingaki mingi lelo adecevoir yo et puis atali bana te atali pe condition oyo bozalaki na ye te mais andimi kolinga camarade ya mobali na ye et puis aboti na ye mwana nani natuna na baye oyo nyonso to oyo boza na bakao wana mpe bino bakao ekomela bino mpe ba oyo bozosala yango yo motu makambo wana ezokomela yo to ozosala yango kino camarade ya mobali na yo azolinga yo to camarade ya mwasi na azolinga yo oyebi bien kino ndenge bozalaka epi ndenge ye azalaka na kamninga na ye mais oparvenir kondima kobima na ye epi kobota na ye mwana epi kobima na ye est-ce que ozo rendre compte que non lobi ntango mobali wana aoyeba mais confinement nango ekozala nini na minti nazoyebisa bino bandeko mobali aapprendre ki mwasi na ye akoma obima na moninga na ye oyo ase confiara na ye epi mwana oyo babota aza na ndako mobali akomi na baduti nango abino il faut bakende basala teste ayeba si réellement ke mwana oyo aza na ndako soki aza mwana na ye to aza mwana na ye te bandeko balandi esalaka pasi mingi na eloko olingi lelo ekomopesa pasi na motema tomonaka basi babakaki mibali baza mabe mais soki totali mpe lelo na kati ya bacouple eza na bato misusu bazosala mabe mingi eza basi ntango yo olingi mobali na yo mama linga mobali na bolingo solo ntango mpo olingi mwasi na papa linga mwasi na bolingo solo tolingana kaka te mpo tozalaka bamonaki no toza toujours na bolingo no mais tolinganaka pour le meilleur pour le pire eza pour le meilleur pour le pire venir kiteke non lelo soki esili charge tobwaka tosomba mosusu no nzoto ya motu eza machine te bien sûr elembaka mais faut koyebaka nini ozoluka na vie na yo ntango natalaka la patronne la Reine Zinga mwasi oyo atonda sagesse mwasi oyo atonda intelligence mwasi oyo ayeba koloba mwasi oyo azalaka na mawa ya bato nayebi ke esika la Reine Zinga azali ntango azoyoka masolo boye estresaka ye parce que aza mama oyo azalaka mama oyo atonda mawa aza mama boboti oyo azalaka na souci ya bato
ndeko na biso azolanda biso esika azali aleli ya trop abengi ngai non papa Cédric ekozala mie ke non omeka korelate nano bato histoire na nga oyo ekomeli nga parce que naokoka te naocomprendre te kino nini oyo ekomela nga to eza nini oyo lelo ke non nga naomona na foyer na nga mwasi oyo alobaki no alingaka nga epuis mwasi oyo tolakanaka ke non tokosala na mabe te aluki moto ya mosika te akezwaka moninga na nga moninga oyo nalobaki no elengeli ye bana nga bayebi ke non frère na nga metala lelo nazokana soni nakoyebisa bapara na nga nini to nakoyebisa bapara ya mwasi na nga nini sikoyo so lelo na découvre ke mwana oyo aza na ndako wana ke aza mwana nga te papa Cédric meka ofaire comprendre nga nandima ye to nandima ye te parce que soki aza mwana ya moninga na ngai seki azwa mwana na ye azwa na mwasi na ye nandimi mbongo na nga libala oyo napesaki ekende nango perte nakopréféré ntango mosu navana na nga calme na bana na nga deja mibale nazala na bango ke na continue susu kozwa susu mwasi parce que lobi susu mabe ekomela ngai ntango tolingaka basi papa Cédric tolingaka basi par sentiment te tolingaka basi oyo oyebi ke na mwasi na olinga nde mwasi na nga vie nayebi ke lisolo oyo nazobeta ezosala deja Karmalov mbata shiki pasi ya makasi na motema parce que yazalaka ntango ayokaka masolo boye esalaki bien te nayebi ke lisolo oyo ntango Esther Luzola oyoka ekotushe ye nayebi ke lisolo ntango Vanessa moka nesa moka koyoka ekotushe nayebi ke lisolo oyo ntango Jocelyne Lambo akoyoka ekotushe lisolo oyo ntango mama Esther ntango mama Ginette akoyoka Canal Congo ekotushe lisolo ntango Lorena Jo TV akoyoka ekotushe lisolo ntango BBT le Padre TV ntango akoyoka officiel ekotushe bandeko na nga numéro ya telefone yango wana bobenga biso toza mposa toyoka nini oyo bokoloba à propos ya babétise nyonso tu oyo ezosalama concernant mama na biso femme mariée oyo atiki moto mosika me andimi abima na mobali camarade ya mobali propre mpona nini miso na biso bato etalaka kota mabe mpo nini jamais miso so bato etala place ya malamu okosata mosu esika oyo oza no à l'aise makambo nyonso eza bien na vie na yo mais ozoparvenir kokende place moko bo oyebiki makambo na osala eza bien te mais ozondima kokota toujours na libulu epuis na kokota toujours esika ya moto ezali eloko olingi basala kote kosala yango moninga te siko soki famille ya mwasi lelo baapprendre ke non mwana na bango akoma na camarade ya mobali na ye bino ataki bamama bino ataki bapapa bapara oyo bodika bana na bino très bien ntango bobalisaka bana na bino baconseil nini bopesaka bana na bino ntango bozokende ndako mabala je crois pas que non bopesaka bango baconseil ya mabe ndimi te eloko nini earrivelaka
à toutefois basi ya mabala to so akoma kobima na motu moko boye me aza na mobali ne na kati ya ndako ezalaka à cause ya nini? Mwasi nyonso na kati ya ndako ya libala fo ozala na motema epuis fo ozala na discipline na kati ya bolingo na yo. Bino baye bokoti deja mabala bino nde bokopesa biso baconseil biso bato na tobali te bino bokolakisa biso nzela ndenge nini mpe biso ntongo tozolinga totya mitu na kati ya bandako ya mabala toyeba ndenge nini ya kosala ndenge nini tokozala na kati ya bandako ya mabala na biso. Me ya kokamwa ya kosala ya kopesa pasi na motema na makambo tozomonaka oyo. Lelo papa na biso azoyeba nini te akosala. Epuis camarade ni azomona na lisusu te. Camarade wana lelo abotisi mwasi ya moninga na ye. Ye baza homme marié. Ye pa balaka lokola moninga na biso. Siko soki mwasi na ye lelo ayoki mambo akoloba nini? Pour jusque là camarade nino abeti lisolo te ke non tala intel. Aya ko apprendre yango epai ya mwasi na ye moko. Parce que akangaki mwasi na ye na telefone basololaka mwasi atindilaki bafoto ya ni mwasi atindilaki bafoto so ake sokola. Papa yoke pasi. Papa abayaki kutu na mokili yango ke na bulu ke non avanda na ye soit ami boma na ye kaka po makambo yango esila. Babiloko mosusu tant tomona ezoleka na mokili oyo surtout mpona biso bacongolais bacongolaises esalaka mpasi parce que j'ai vite compris que non banda internet ebima banda ba YouTube esalama comme si basala yango mpona biso bacongolais congolaises. Solo totali sujet moko boye te kena baparle kena abotelaki mobali ya bato abotelaki mwasi ya bato lobi nango omona bakopublie mitakala ya bato tokoma kotala bamitakala ya bato comme si tokotala bapublicité ya biloko ya kosomba. Epuis so tovandeli sujet moko boye po tozwela yango conclusion nango ezalaka mpasi tokobanda toujours kodévelopper sujet mais conclusion nango eyebana te. Bato yango mpe oyo lelo tobetaka masolo concernant bango nde bazozwa mibali ya bato bazozwa basi ya bato bakontinue na bango inutile kuta kosololaka yango bamasolo oyo tokoki kolukela yango solution bajara masolo oyo tozobeta sikoyo ekomi ndeko na biso mobali. Mama yo mutu makambo boye na ekomela yo te. Yo mutu oza na papa na ndako oza na mama na ndako fo bosololaka bozalaka na dialogue boyeba ndenge botambusa bolingo na bino boyeba ndenge nini ya kogere pardon foyer na bino parce que oyo lelo ezosala soki lelo obotaki bana oyebi semence nini te ozotia na kati ya bana na yo. Bolakisa biso baye tobali nanu te bolakisa biso lolenge nini soki lelo okoti na ndako ya libala oza na mwasi na yo oza na mobali na yo toyeba ndenge nini ya kogere parce que libala ezalaka jete eza mpe lipa nango bate tout ça toyebi mais bino soki bolakisa biso bozala ba exemplaire po toyeba ndenge nini ya kobanda kogere ba problème na biso na kati ya mabala na biso.
bandeko papa na biso azoyeba eloko nini akoloba te na minute oyo. So papa na biso na posa ya conseil na bino eloko ekomeli moninga na ye oyo ye abetelaka tolo, moninga na ye oyo alobelaka toutefois ke non moninga na nga azaka problème nyonso tu asalaka na moninga na ye, problème nyonso tu abimaka na moninga na ye. Mais lelo moninga na ye wana kaka oyo ye abetelaka tolo nde mbanda na ye, nde mobali oyo atiaki mwasi na ye zemi, babota mwana ya mwasi, mwana misato aza na ndako, nde mwana ya mutu. Papa na biso banda otuna mama, azo konzo tuna mama, mama bombaki mama mosusu. Eye kosala mikolo mosusu, papa nenga abimaki akende ya mosala, azozonga na coin na bango, atala na musika amoni mwasi na ye telemi na coin moko boye, afixe regard très bien mona boye camarade na ye asengi kwa kobatama, asimbi mwasi na loketo. Babino so na bina leka nzela oyo bakokima na sani, azwi motuka adevie yango na aveni mosusu, atemisi motuka, gare motuka na ye, akiti malembe, abalukeli bango na ndenge ya nsima. Ntango azoya na nsima ya mokongo ya moninga na ye, misu ya ye na mwasi na ye esani ekutani. Mwasi azotinga senta sa alonga maboko, mais mobali ana akangaki toujours bon. Papa ya telemi atali camarade ne, soni esali moninga na ye, alongoli maboko, azokotala moninga na ye te. Papa abina tali moninga na nga, natali mwasi na nga, nayoki comme si bachubingelo mona motema ete na nakwea, mais na makasi oyo nazwaki na comprendre ete abina longwaki nazongi ndako. Ntango nakomi na ndako, na soni wana mama ye moko aye, abandi kosenga mobali ba pardon, abandi korelate ke non mwana oyo tosalani na ndako aza mwana yo te, aza mwana ya camarade na. Tala degré mama na biso ndenge achubi mobali mbeli na motema, tala degré mama na biso asakani na ndeko mobali oyo honora ye, apesa nyonso na famille na ye, arespectaka ye, mais aparveni kobanda obima na camarade na ye epe asuka wana te, andima kobota na ye epe mwana kola, mwana akoksi 2 ans. Papa oyo asalelaka mwana na nyonso yebi kaka mwana na ye ya misato, epi mwana ya mwasi ya kitoko. Papa ebisa yebi bon, naza eloko osala ti, na obengano mpe te, mais na opréféré tellement déjà bobanda osala bozoba na ndako yo na camarade na nga, na ozwaka bana na nga mibale, na tikelo ndako nga na keva na place mosusu. Mosabi non, so osali bongo nga na akoka te, na place yo osala bongo nga kutu na kopréféré nde ngani nasala bongo, natikelo ndako na yo nga na kenda bino. Donc tobalanaki, tosalaki comité de bien, na place tokabwana biloko na kabwana biloko te, mais na pesi yo nyonso yanga oyo eza awa sur place. Mais kobosana te eloko osali nga na ozongiselo mabe te, mais nzambe na likolo
azomona yo. Un jour oraisonnanga papa bana yo mobali apesaka valeur eloko osalinga. Papa bimaki ake mwasi atikalaki abandi olela. Bana boyebi déjà bana balingaka toujours maman parce que yoyebi bana ndenge bazala maman na ndako. Bana bakokaki vraiment te kotika maman na bango balanda papa. Bazali toujours na maman na bango. Mais les choses graves eza que maman wana ti babanda kobima na camarade ya mobali na ye. Soka camarade ya mobali na ye mwasi oyo azalaka ne na ndako azala na sida. Et puis papa na biso ye moko pe azalaka na sida. So na minute oyo nazoyebisa bino eza ya kobeba. Mama azoyeba te eske nga pe naza nango to naza nango te. Na moment nazoyebisa bino mama na biso akoli na façon moko so botali nzoto ni deux fois bobaki na oyo akokisa ata 12 heures te. Siko soki papa na sida mama aza na sida seke mwana wana bino bopesanga réponse